Matondo mingi balandi ya www.radio-nbs.com. To bandi lelo bongo mokolo ya oyo to bengi na lopoto vendredi. Tozali bongo lelo vendredi décembre, le 23 décembre 2011. Nangonga, il y a 11h20 des États-Unis, la partie Est. Tous allez bongo vraiment en direct, na studio, na invité na biso spécial, et puis allez journée moko, il y a table ouverte, table ronde, où il y a kisi ke, ils allez débat, où il y a parler, likambo, il y a actualité, il y a mokolo, il y a lelo na mboka na biso ya Congo ya Afrika spécifiquement na Congo oyo tozali bongo na makambo tozali koleka kuna après élection yango tofungoli bongo table ronde pona ba nyonso oyo bazali bongo na mwa koni na mwa motuna akoki kokota akoki ko adresser yango toza sikoyo na mbuta na biso nzambwana oyo azali bongo invité na kati na radio oyo azali bongo pe na ba vision ya kwende kosala azala bongo gouverneur ya lobby ya mboka ya Bakongo na ebike bomonaka ye mingi na ba YouTube bomonaka ba message na ye mosusu oyo azali na yango penza besoin ya komona na YouTube et puis oyo amonaki ayokaki makambo na ye mosusu encore une fois c'est une occasion oyo azala pour ça tout na ye question na sujet wana akope ko tuna pour ezali table ronde mais to ko s'adresser penza mingi na point ya
ya makambo les kanango d'élection na mwezi sa manamboka na biso, mais ça n'empêche pas comme yimo kwa azawana azali futur candidat ya gouverneur ya Bas Congo. Alors il est là, tout le monde vous allez kolanda biso sikoyo, vous allez penza en live le 23 décembre 2011, tous en studio nakati ya radio nbs.com. Donc bandeko balandi to sengi bino matondo mingi na ndenge bozwi kovanda bongo liboso ya ba radio na bino, na ndenge bopesi biso tango ya kokota na bandako na bino, et puis bolanda biso na bana nyonso balingaka radio na biso oyo tozali na yango na tango ya tongo ya lelo. Mbote mingi na mbuta na biso, mbuta toko mfumuku Kongo dia totela oyo azali bongo penza na kati na studio, oyo apesi biso penza pour la studio tozali bongo na mbuta toko mfumuku Kongo dia totela oyo azali bongo penza ko simba biso na kati na technique na mokolo lelo matondo mingi na baili bozali ko na biso na ngonga oyo. Mbuta na biso nazali kaka na mutuna moko, tozali komona ndenge mboka na biso zali ko kende, tozali ko potana na mindele. Biso to lingi oyo te, biso to lingi oyo, biso to lingi oyo, bango ba lingi oyo. Sikoyo na batu oyo nyonso tozalaki na bango na liboso. Na question na moto na est-ce que imposition dans tous les niveaux vers l'homme blanc vers l'homme noir, j'ai eu dans tous les niveaux, ezali ou bien ezalité. Quand je dis dans tous les niveaux, je dis politique, je dis religion, je dis spirituel, donc tout ce qui englobe la vie. Est-ce que imposition pour tout ça ba mboka ba indo pe oyoke ba ça ba na richesse c'était donc économique makutu mato. Est-ce que imposition de l'homme blanc vers l'homme noir ezali oui ou pas, et ce qui ezali est-ce que ils ont fonctionné en imposition na bango oui ou pas maloba pareil. Merci na motuna ya kitoko oyo za vraiment otouché sikoyo section politique na banza ndengo za okumbela émission na za vraiment ya kosepela parce que ça na sarclage ko banda na se fondation zo lokeza na solide avant bana ko ya ko tia ba poids na likolo. Donc makambo oyo etali imposition. Il faut d'abord comprendre comment gouvernement est fonctionnaka. Neti ngai awa na ko diko lobateke na lina kota na carrière politique bon so na landi ba séminaire te dans la formation, quel est le rôle d'un gouverneur et qu'est-ce qu'il fait dans sa vie pour être à compléter peu importe le pays, il faut qu'on appelle la formation. Alors, gouvernement, il faut comprendre que ndenge est fonctionnaka. Un président azaneka ka mutu ya vision moko boy alingi binobo landa vision yango et puis à présenter binobo qu'est-ce que alingi ko sala. Le reste, un président rôle ne ezali ya ko travailler na ba spécialiste dans chaque domaine. Par exemple, affaires étrangères, président vous avez expert, vous cherche quelqu'un qui est expert en matière des affaires étrangères, vous avez la finance, vous n'avez pas aussi la calculatrice, mais vous avez un spécialiste en microéconomie, et puis vous sont regroupés, vous avez force, et puis vous avez un ekoki. Mundele ayebi yango bien, bande connexion na tango ya zwa nkuvu na barua wewe na Afrique zaka très puissant et yebaki biloko nyonso wana ke ba département ezalaka o esimba ka pays. Mundele lokola ayebi ete na kaya Congo ba ki player ou bien bato bazana décision pays nyonso te. Na côté gouvernement il y a 34 ministres, 30 à 34 ministres. Ba mindele ba yebi ete soki bazwa Congo ba imposition ndenge yo lobby et koki kozwa place te ba yaka ko sa président nini akosala parce que le président n'est pas aussi là pour signer le chèque ya pays ou bien kosala boy na boy mais ba yebi ba nani yango bazana ba section oza majeur batu wana ne bango batu babenda kana pembeni moko ba lambi bango soki bazui esprit na bango lokola spirituellement to tiko lokola to ko uta na stage wana ke mutu faza d'abord mire spirituellement na butu d'abord avant aya na moi. C'est ce qui fait que batu oyo yo président bako influencer yo ozwa batu oyo bazali spirituellement faible que soki bongo e monani soki likambo tel na intérêt na bango d'abord baza satisfait alors bako kanga misu bazana besoin ko yeba te chèque eza blanc ou bien chèque eza na chiffre nini. C'est ce qui fera que ceux qui bakani clique wana bien staff nyonso wana de bango yo baye
et puis bino siko na moi siko tokomi boza komona ete gouvernement ya Kabila le gouvernement africain ne marche pas babindele baza ko dominer biso kaka. C'est parce que biso moko pe ba africain toyeba kana biso te comment est-ce que un gouvernement fonctionne. Mais jour Afrique ekoya koyeba comment le gouvernement fonctionne. Toko bana ko kende sous d'une façon générale te, mais to bana ko kende section par section pour toyeba te soki section ya côté ya justice eza ko marcher te. C'est le ministre ya Cour suprême ya justice mutu to kende ko telemina kaka na section na ye wana kaka et puis to fongoli ministre pour ayeba ete rôle na eza ko tourner te. Mais d'une façon générale, l'homme blanc ne peut pas descendre dans un pays particulier et abanako dominer yango ndenge lobi moya imposition ke ba imposa kabiso te. Mais ba yekolaka na pays A B C D na pays A wana banane ngo bazana clique et puis babandi ko tindela bango batu na mayele ko kena ko lembisa bango. Soki yo président ba lembisi yo batali nana za ko tie local. Oh c'est le parlement. Bayekoli banane ngo baza ba parlementaire et quand nous avons des parlementaires comme de Francis Kalombo Mende Oyo tous ceci des gens qui ont de l'argent des millions comme baza komona bango ne bakozwa bango na pembeni na tango ba lambi bango ce groupement de gens là au baza na ba décision capitale na pays na bino de koyoka le Congo est dominé par l'homme blanc. Ce sont des gens qu'on domine et puis maintenant c'est le pays qui se fait dominer parce que et là on est ça. Oya na côté électricité, il y a un ministre de mines et énergie mutaza kuna. Ba somba déjà balamba déjà. Ba ko kitsa bino na se. Oya na côté agriculture, ba ko ya ko zala ba ndunda na bino ndenge balingeli ba minere ndenge balingeli parce que basi balamba ki ministre nini ya agriculture kuna. Donc comment l'Afrique iko bimela na ba situation oyo, il faut ka mutu aza en tête ya pays, aza la mutu moko akota kape na butu, asola kape na ndenge boyi koloba soki bakisimbi ya mboka bakisimbi na batinda ka pa yibate asala pe mabete nde ba préparer spirituellement muto ndenge wande akoyi ko ba fonction publique et puis à défendre peuple et puis mundele azikal batwana nde ya ngwana za komona minorité kaka bazala kana vie bazaka mingi pezate soki boyi ko bato ya boye to sambela batabo so bakoyi ko bana ko ya ko ba fonction na ba responsabilité politique nde kia kwanzi mboka ekomi ko bonga mais soki to zaka na batunga ya Kabila bazake bongo bakalombo bongo bamende bongo mundele te mais biso moko tokoteka makrete na biso pa mundele avula tena matondo mingi balandi ya radio ya www.radio-nbs.com. Vraiment toujours continuer à koba na table ronde balandi bozali ko na biso le 23 décembre 2011 nangonga ya 12h21 tozali ko koba tango nous tozali en live o ezali bongo table ouverte o ya limbo na motuna akwa kokota ko ekotuna matondo mingi mais mbuta aussi koloba likambo vraiment ke moto muindo tozali ko ebate comment le gouvernement fonctionne mais makambo o neka tozosonga na tête aussi de koloba ke vraiment likambo ya moto muindo eza nango na rien à voir na Afrique mais ça a tout à faire à voir na race. Tu crois qu'on prouver évidence wana ya ko prouver parce que il y a des pays noirs où ils ont ba carabine ba tié ba Haïti où ils ont ba pays to benga ngo le ba pays noirs oyo ke ils ont le logo moroté mais ça marche pas toujours pas. Alors que tous en a ba professeur yo ba grand professeur ba nota ba Haïti tous en a ba professeur ba tout monde tous en a ba docteur tous en a ba scientiste tous en a ba tout monde ba ça na ba NASA tous en a ba classe nyonso. Mais au lobby que toujours comment le gouvernement fonctionne. Mais ce que problème n'angezali ba classe politique nous stoyer au bazali wana na mboka na biso c'est que bango nous tout bazali na bango vraiment ba simple imbécile pas ibna bango te comment le gouvernement fonctionne. Alors ce qui veut dire il faut te parce que pour le gouvernement fonctionne et quoi faire pour na koyeba comment le gouvernement fonctionne pour le moment quoi faire. Merci na double question quoi faire pour que pays ait fonctionné na obandi na ba pays ya ba Jamaïque ba pays ya ba Caraïbes o ezali ke bango pour ba noir bazali baza pe na rien ben baza pe na ba professeur batanga tout ceci bon il y a une chose koza na idée okoiko na idée ya ndako kotonga okoiko za même un architecte o sali plan ya kitoko ya ndako mindako ngo sokoza na financement et vandika kaboye et puis eza ko progresser te bon ba pays oza ko mona ya ba Caraïbes oyo bazana ba mona clair trop baza pe na ba makambo ekoka ba kilo ya intellectuel ekoka pa diriger ba pays mais za ko kenete
Des places tokomi balobaka o bazana collier mais bazana coûter. Bobene malaka nsanga nkatu. Okoya komona ete ja ba pays ba noir et belé oyo bazana avance na niveau ekoka ba lekime ba mindele na bakame belé. Mais bazaka na coup wapi collier ezate elingo bake financement pour ba ko sala ezate parce que bazape na ba minéralité. Oye pas na biso c'est l'inverse. Tozana collier mais kingo ezate nous avons des minéraux mais nous n'avons pas de responsables politico-administratifs au bawi ko tombola ba misala. Donc ça ko sala ete il faut boza na les deux na collier na coup nyonso ko za nango wana nde okomi na perfection qui est ba mindele pe baza ko menga bongo ba ko iko za na collier baza na coûte mais bango siko baza ko forcer na ko yeba ete lokola baza na collier mais coup ezate coup yango ba luka ba kene ko defango ezawa pe quand il trouve un vide que c'est l'Afrique ba yende ko zwa coup wana ba yenango ba pays ba Caraïbes nyonso ba noir pe bazali ba ko iko za na coup collier ba yebike eza na Afrique mais collier Afrique par exemple pour ya na Congo yo Haïti il faut le d'abord na ba Kimberley na ba Afrique du Sud pa ba mindele ou bien le ki d'abord na Bruxelles mutaza en charge ya ko manager makambo etali Congo et na ero ba yebike comment ces pays noirs elinge ya ko zo ba makambo na Congo et puis ngai ne mutaza patron ya passage ba ya na Congo ko zo c'est là où on a komona été collier na bango bazana onga ka mekingo bozo ko zo yango te. Donc les deux doivent se marier na collier na coup et ça difficile pour que ne kozala complet na vie. Heureusement biso na Congo to lingi to kota na phase o etalete bitumba o na epse za molimo za koleka parce que une fois que nous découvrons que toza na collier toza pe na coup alors to komi complet de nous-mêmes indépendants autonomes donc toza sous na besoin il y a intervention de l'extérieur. Voilà pourquoi le Congo est en côte en vente en discussion en challenge spirituel na mabele oyo. Un Congolais sera un égoïste jamais vu sur cette terre. Parce que Azan a besoin d'un Américain, Azan a besoin d'un Belge, Azan a besoin d'un Moutoumoko, Bango, Azan a besoin d'un biso pour compléter ba Kingo na Bango. Biso toza na Kingo, toza pe na collier. C'est question que toye ba ete tozali na ngo awa nde yangwana na bandela une émission avec les laboureurs et ses enfants pour dire que un riche laboureur, Moutongo balo bien, kende ko tanga les fables, les fontaines. Alors, bien, un riche laboureur s'entend sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Alors, il a besoin de faire collier, na Congo, non, sans témoin. C'est déjà clair que le Congo est riche. Laboureur, on a ma belle na yem, fumu kimbango ma belle, on a aye bakiango, azana besoin batum soute, bino na bino, boko ba midele ndombe, vous aurez vos coups, vous aurez vos colliers, na kata pays, mais, instruction moka la fontaine na pesaki na koko wana tata wana avant akufa gardez-vous l'air dit-il de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents yepe a héritaka yango ye koko wana ke bale labourer ses enfants gade clé nanga ya chemin nanga ya politique si moi les labourer et ses enfants un bon politicien soko yuko analyser ko landa yango yo mwana Congo et kokina po yeba été les labourer et ses enfants appartiennent au Congo. Histoire en Fumukimbango ezawala donc tozona ba collier na biso tozona ba kingo question posée comment to ko bimela mais seulement to landaka oyo gardez-vous l'air dit-il de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents bitumba tozona ngo mikolo ba kobata to kotikela bango te parce que le Congo c'est l'héritage que nous ont laissé nos parents. Pourquoi comment nous allons nous en sortir? Un trésor est caché dedans. Lobi content na Kivu yeba ki valeur te nana weba ki content nana wa ce que Beryllium mais na ba Congo lobi ko ça la produit bien voulu. D'abord pour votre information vous voyez que vanadium o ya ba Congo c'est le produit maintenant qui est recherché pour parce que to comme à niveau ya ba car électrique ba batterie o ya ba acide et ko garder courant et ko kana mutuka te sans gaz mais batterie o eza fabriqué na vanadium et vanadium eza na Congo ba komi ko benda yango lisana mayele jour to ko fongola misu na vanadium est comme un produit trop recherché dans le monde. Il y a la batterie, il y a 4 heures, 5 heures de temps, batterie ça décharger na carte. Produit on ça wapi na Congo. Les autres sont na Est Congo, bongo vanadium ba Congo bientôt. Bilo ka boya ngana za ko bona ngana za ko samla na Nzambe. To kele to protéger toto na biso, to teka yango te. Gardez-vous
de vendre l'héritage de nos ancêtres. Ça, c'est l'unique secret tout ce dans le Congo. À vous l'antenne. Matondo mingi, gardez-vous les richesses de nos ancêtres. Donc, yango pende zali bongo tozali ko bunda na mokolo na lelo. Yango pasi bitumba pena ezali makasi na kati na mboka ya Congo. Congo avec K. Yango pena tozali ko mona ke Congo imuna Congo ezali bongo ko nyokwa ko souffrir bana ya Congo bazali ko mona pasi na mokolo malelo. Alors sikoyo mbuta na biso penza o tosiko bengisa Elonzi mbuta zambona Joaquin toza na biso na awa na kati na studio na biso ya www.radio-nbs.com na balandi bozali koyoka biso za na table ronde table verte oyo boyoka bongo nzembo ebetaki penza ya yambo to banda bongo émission tozali bongo penza lelo le 23 décembre 2011 tozali bongo en live oyo azali bongo na mutuna okoki kotuna bongo mbatuta na biso me mutuna mosusu esili kozala mboka na biso sikoyo tozonga nanu na ndenge bamindele basili kobenga yango Congo avec C oyo ezali bongo colonie belge lelo oyo tozali bongo na situation oyo tosili koloba oyo sili kopesa selon yo kiberer oyo mbuta na biso vraiment ya Tshisekedi na mouvement ya IDPS basili kosala oyo sili koloba e balobaka ke tango mama zali kobela na kati hôpital mama zali ya biso nyonso makomi kokufa en tout cas soki ezalaki leki muta kwesaki ye wana penza etalinga lisusu te wana etalinga lisusu te puisque mama si akwei yo leki na kotala makambo na yo sima me nabungisa nano mama Congo azana mbeto hôpital mama Congo azokobela muta ko soutenir ya zate mama Congo abeleli mokili mobimba ya mindele bakangi matoyo boye na ko yoka bikufa shoko kufa kutu biso tozole ndeli wana yo to biso to ko dondwa na bana na yo to ko saka na bana na yo to ko baby sabana na yo to ko violer bana na yo to bani ko violer bonta baza vivant yo so lokolo empêcher yo siko kene poto saka na malamu stratégie nini oto ko sala sikoyo kolongola nanu nyonso wana po mama za ya biso nyonso eza l'erreur ya mbuta te azaka mama na biso siko stratégie nini oyo ko pesa balandi bazali kolanda yo oyo bakoyi ko sala lelo akobi mananda kuna entanga ko siko yoka mbutanzama bia en tout cas ngapena mwenye loko na kiko meka yango nakenge ko eloko ni to sala eloko na to bundisa mindele oyo siko lobake bango nde mutu bazali ko tia mama Congo vraiment bazali ko tindika ye pena na kati ya cercueil siko nini bana Congo basala regarde ba erreur onoso oyo ba yaya mikolo basalaki pona to benda mama libanda ya cercueil wana basala penza nini to sunga papa oyo asali oyo azali bonga monisi mutu na lolenge nini po mama Congo abima na bongo na pasi matona mboka yo. Merci et ya libosonga na koyiko loba sans réserve ya bisonyoso na mokili to yeba ete soué na réalité eza babilo comme balé photo travail dur pour na yango na koyiko za na Kinshasa na koyiko baete mon soué na kende na Japon ça c'est un souhait seulement mais faut na travail dur pour na matérialiser yango et quand je ne fais pas un effort pour matérialiser yango kena comme na Japon d'autres wana et continuer kozala kaka bongo. Alors cela veut dire que à chaque souhait il faut qu'il y ait une stratégie de comment l'atteindre mais ce qui stratégie moko ezate to ce qui stratégie eza solide te il y a un grand danger situation oyo ezoke na ba phase mingi na mokili ya Congo ba stratégie ya liboso to keina yango ça a bien marché il y a élection pour tout ko passer d'une façon normale ba tricage zalaki ba emonani ba ko funda mi effort nyonso ya chichi asali na ndenge na akoki na équipe na ye na biso nyonso to sali yango mais apparemment effort yango ezaka ko funda kipelekese ezaka ko marcher ngelo bayete na zongi na ona lobile souhait na réalité biloko mbaye photo kanga yango nandango azana décision makamwa ya kana butu et puis na moi yo sala mayele na yo ya o compléter oyo o mo ezo maki comme décision na butu awa na zongi phase spirituelle très approfondie et ngelo bayete soki oza ko sala likambo na ndenge na yo omeki esimbite zonga un peu na sima po yeba ba place nango ba erreur ezaleli et pourquoi oza na place wana ozali na date ya lelo yo
wane okomona quoi faire na ba jour ezali koya pona ngai soki na bina zonga mwa muke pourquoi erreur eza awa na tango effort nyonso oyo esalemi mokili nyonso emoi nango mais tozoka kokina kovanda na kiti wana po to récupérer mboka te. Il faut d'abord toza na esprit ya komikitisa pour reconnaître que phase ya butu peut-être eza un peu na kokele en défaveur na biso. Donc babisimbi ya butu oyo koyi kozala na bao basambelaka Jésus Molimo Santu na bao bakondimilaka na bakisimbi ya bakoko bakisimbi ya Congo peut-être baza en accord te quelque part. Alors il faut koyeba d'abord mukano ya bakisimbi wana nyonso ya babutu butu ezali ndenge nini. Pour ce faire il faut communiquer avec air musupe na bakisimbi wana. Pour communiquer avec ce kisimbi là il faut zala mutu moko pe opesaka valeur pe na butu zabo sambelaka opesaka pe valeur na kosambela okendaka na bo wapi yango na ndenge yo yebila nzambe na yo. Il faut kende kosala pe effort kuna na ndenge buki place nga en tant que chrétien na ko recommander kaka oyo nga na yebi. Il faut yeba pe kotiaka mabolongo na se otuna ka nzambe que yo saela ngai parce que to komi na point ubiso ba chrétien to reconnaître ngo na mokanda nzambe eza koloba ete ce n'est ni par force ni par puissance mais c'est par l'esprit de Dieu. Et nous va que par force eza wana soki par puissance soki kozala wana mais malheureusement volonté nzambe amisa ye muteza ya suka soki eza kosala mate c'est que y a un problème là. Donc to comme une phase spirituelle d'abord nga awa il faut ça travailler parce que phase physique to sali yango ba élection to sali yango ko tenter ko kende na ndenge oyo boza ko mona makamuza ko lekela eza ko kende même na ndenge ya lelo yo to kende poete to mi bien cap to ba bien kabiso to représenter et biso pe to sali o biso gouvernance mais internationalement parlant ou bien nationalement parlant. Et c'est ndenge wana to lingeli ba makambo wekela il faut zala mwana muke pour yo ka personne pour ne pas dire ça clairement awa naza mwana muke te pour dire que un pays ne peut pas être dirigé de cette manière et un pays ne peut pas aussi exister de cette manière parce que c'est une honte na ba voisin na biso ya ba pays mususu pays que nous avons les présidents ça non pays que nous avons un président oyo azawana au peuple atiete ezali kambo ya soni pays que nous avons na président oyo peuple atiewana mais ba structure ya infrastructure ya cas normal eza ko sala mate eza personne eza neta ozoyebisi mwana muke azaka na jouer na ebeta ka banzembo frère Jacques frère et puis Koufi et puis oza ingénieur olobi que moi je suis un électronicien na kobongisa obongisango ozongisa mwana lobi na ke jouer na siko yango ebongisa ko sala et puis mwana o buto finaka ta aza ko mona nzembo eza ko yemba te puis tu veux lui convaincre que non na j'ai réparé ces jouets là mais non soyons clairs que les choses ne marchent pas au Congo na date ezali ni na Kota Kabila il ne peut pas être un président et puis le peuple n'est pas avec lui. Papa Tshisekedi il ne peut pas aussi se dire qu'il est président quand les constitutions internationales makamunyo se peut ezako reconnaître que boyete bakote la kana kiti wana. Donc to comme un point où il faut to yeba être spirituellement nous avons un problème parce que physiquement to comme na bout. Est-ce que ngam na lobango non na lobaki na bino lelo quand on élaborer ses enfants. Tata wana lobaki boye pa bana na élaborer ses enfants. Je ne sais pas l'endroit mais un peu de courage. Il faut reconnaître que je ne sais pas l'endroit. Donc ngai pe awa question posée je ne sais pas où aller mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez au bout. Donc il y a toujours une solution. Et quelle est cette solution-là? Creuser, fouiller, bêcher. Donc, tous obligé, franchement, ma réponse est claire. La date, le 23 décembre, tous obligé de creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Donc, tous obligé de yeba. Nous avons un problème au Congo. Problème au Ponangai. Échec spirituel quelque part est allé dans le Congo. Nous avons ça été. Par force, tout ça, par puissance, tout ça, mais c'est l'esprit de l'éternel. Esprit en Zambé, awa, ezako collaborer na bisote. Son dengue bolingo tselango, esprit baki simbi, nanu to marié na volonté na bangote. À vous l'antenne. Matondo mingi, balandi à www.radio-nbs.com à live le 23 décembre 2011, 13h38, heure des États-Unis, vers 18h, heure de Paris. Balandi bozali kolanda biso penda na mokolo ya lelo, o azali bongo na motuna, mutanzambwana azali wana, o azali bongo futur candidat ya
ya Bakongo na kati ya région sud de la République démocratique du Congo avec C. Alors, Moutana biso aussi koyebisa biso que en tout cas penza ezali bongo il faut to luka to sala nyonso to kota penza en contact parce que Congo pena osali conclusion na yo osali analyse olobi que problème spirituel ezali problème makasi et to luka to kota penza bongo en contact na bakisimi. Mais pona kozonga nzano mutuna oya mutuna nge kozala nano penza comment tokota bongo en contact na bakisimbi oyo. Mais avant na ya na mutuna mbango tozali na ndeko na biso pe muta toko mfumu kokonga vana biso tamula mingi bolimbisi mingi muta na tana kanisa ko wana na bosa kiyo na bosa na kiyo puisque na kangami kaka na mbuta nzambwana poto vraiment azoko pesa bongo ba yano na ye na bosa ni yote na si vraiment ko se rappeler et tika ete pona na kitsa kinde Skype na ngai na C inazotala na ko tala biloko mo ba message mso ateko na ngai na pareil yango sala yokola na bosa na bino moke. Alors na yembango nano pa ya mbuta toko mfumu Kongo ya ntotela na vraiment soko za likambo ya kobakisa obena mutuna ya kotuna bongo intervenant na biso spécial de jour mutanza mona Joaki malobe epai na yo mbuta toko matondo mbuta na ngai ya kopesa ngai maloba vraiment mutuna na ngai eza ko kendi spécialement epai ya mbuta na biso za mbona mkuu wa bongo ye tobi kete ane ozoya a proposé candidature état que gouverneur ya Bakongo tulingi toyeba mbuta na ngai okomemela biso spiritualité nini kaka oyo ya laïque ou bien tokozonga na contact yango ndenge nini na bonzambe nini oya bopaya ou bien oya bakoko na biso poto kota contact na bisinga maton. Merci motu ya kitoko opposé ngai eloko ya liboso tobandaki kolobela yango ete tolongola Jésus tolongola Nzambe tolongola oyo nyonso ekoki kozala totala d'abord kaka baloi naturel na biso koma bakoko na biso bazalaki meme kopekisa mutu okoki koboma soso te otokisaki mai ya moto wana epi ozu soso yango oke uwabiki na kati ya nzungu ya mai ya moto bakoko na biso bakosambisa yo parce que ozokende contre nature ozali kotelemela contre l'existence ya Nzambe elingi koloba ete bomoto ebandaki nango déjà place wana elingi koloba ete il n'y a pas une religion aussi sur cette terre oyo ekotindaka mutu asala mabe. Il n'y a pas aussi un groupement spirituel sur cette terre oyo kotindaka mutu asala moninga na ye mabeto asala akende contre nature. Toutes les religions sans exception, ezala bouddhisme, banini christianité, musulman, bango nyonso ezala bakoko na biso oyo nyonso bazali kondimela, il y avait toujours une valeur de l'humanité. En tant que candidat gouverneur, la première des choses que je vais faire dans le côté spiritualité ya Bakongo, ya ko renforcer département nyonso oyo ekozalaka en charge ya ba loi ya ba humanité pona ko yeba nini yango ekopesa moninga na ngai mutu valeur. Soki na yebi ete mama na ngai azana besoin ya mai na tongo eke ba mama na biso bazana besoin ya respect na tamba bimaki na wenze wana fuba kenda ka parti par là pona ko se soulager ko le kabiso batata to iko na contre mire to sali pe to bimisi mai na biso. Ça, ce sont des choses où, naturellement, nous avons convaincu que ceux qui n'ont pas travaillé dur, n'ont pas sanctionné et l'on a sanctionné la moninga na mutu respect. Nous avons sûr que biloko na soyo komiko ya na kompe ko sere police pour na yeba ete nous avons que une leçon à prendre dans quelques mois. Yo police ceux qui na moni ete ba rapport ezo continuer ko yela na ete police azo continuer ko sa tracasserie na moninga na mutu. Ma décision sera de prendre tous les chefs ya ba collectivité bapona parmi bana na bango na quartier bana nango bamoni ba wiko za makekete. Je vais libéraliser la police régionale de façon que chaque quartier bana na police na mon passé ba yebi que police wana mwana papa mama langue police wana mwana papa avant na kana quartier ayi bisbisu na quartier oyo yo police nationale na kotika la bino bo conseil misala na bino me yeba kaka ete na tango yaki okotaki na quartier ya bato na quartier 15 wana to na quartier ya biwewe wana okene kosala mbeba
bana ya quartier local wana bakozana mayele no parce baza na police na bango pe na kotikela bango respect na bango ke bayeba ete mutu asali o mabe okende kofunda na police oyo ya gouvernement ya Kinshasa ou bien okende kofunda ye na police régionale oyo bino bana quartier boyeba na bino. Donc moi la spiritualité que je vais d'abord remettre ya mutu na mutu ayebisa ngai na quartier na ya vandi quel genre ya loi naturelle oyo eza nango simple et que eza droit na ye mais droit yango eza kozangela ye et puis qu'est-ce que moi je peux faire pour na pesa en utilisant ma signature. Ça c'est la première spiritualité que na ko répondre na batu na ba quartier na bango na place na ba vandi na côté spiritualité o Italie quelle na église telle. Mais comment je peux encourager la région de Bas-Congo et que nous allons coller à une religion bien déterminée. Dans tant religion yango, quand je prends ce pasteur-là en extension, provoqué divorce vous voulez que je dise que les Bas-Congo maintenant respectent derrière X, Y, Z église? Ça c'est pour détruire encore des choses parce que les bamboula na bamboula to sali yango, ça n'a même pas marché. Alors, d'où maintenant, allons un peu sur des lois naturelles simples que sanctionnons tout ce qui va contre la loi naturelle. Parce que n'a que ceux qui le respect à mutu na mutu et comme il compte sur base la loi naturelle kaka mutu akoyeba été ndikamna sala ezali mabe. Donc c'est là que moi na kota réponse spirituelle na phase wana il n'y aura pas une église limitée où il y a la dominance, il y a la gouvernance, na permis nangai pour dire que je vais favoriser X, Y église. Ce que vous dites là Jésus dimanche, qu'il y a l'église Jésus kuna et puis yokana na Jésus, la nama kamaza ko yebsa yo. Okena na musulman moka ko yebsa ka yo te ke kende détruire babilo ko l'État azalité kende ko yiba mbonga l'État pe azalité. Okene na bokoko na biso eza kutu ko senga luzitu lupe kina makama ndenge na ndenge. Pourquoi être un bias ou bien que nous favoriser na comme partialité dans ma capitale spirituelle wana muta kutoko ya mwana ko les derniers jours on couvre du bas comment ya ko libérer mutu mettre ba valeur naturelle ya mutu d'abord et puis c'est universel oyebi ko respecter moninga mutu partout que dans le monde ko yeba ko respecter oyebi ko respecter nature partout que dans le monde ko yeba ko respecter nature mais surtout intention na la bas Congo mwana ba Congo awela ki indépendance pour na mbongo te pour na ntoto wana kozala clé na ngai mutu nyos azana mabele na ba Congo place no sezaleli je lui remettrai sa terre et ça te ko aba yokuta kolta ezali awa bongo ke ko sakana mutu na ke longo awa kolta ezali awa bolonga na village oyo bolonga na bilanga na bino oyo chaque mutu kolta mwani wana yebaka mutu wana il sera riche plus que le gouvernement puisque il y aura un pourcentage sur base ya mabele ya bakoko na biso creuser fouiller bêcher ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse et ça ya yo l'État yo mona pétrole za awana mwanda nana wavanda ana mabula nyo savant pétrole bomona yango oh famille Matuku d'abord la famille Matuku a droit de cette terre là il y aura un pourcentage pour lui même ça ça 1 million de pourcentage na ye akosomba la biso bateau na penga na uzana capitaine na ko matana yango afu l'antenne matondo mingi penza na ndengo siko zongisa biso maloba tozali penza bongo na mama na biso Matimbundu na itusuki na moni lokola na moni message na awa mama Matio na itusuki ozali prêt parce que ozali kuna na izoye bate pour na moni message moko au tindi mais nazali ko connaître ko déchiffrer penza yango malamu te. Vous allez bon na table ronde, vous allez bon na www.radio-nbs.com ou vous allez bon le 23 décembre 2011 vous allez kolobela bongo penza likambo ya Congo mais pour na zonga bongo na mbuta na biso penza ona mutuna nazaki nango avant mbuta tokwa ya kopesa bongo penza yano na ito soki mamati ozali na eyano ya kopesa na point wana oyo bien de mo question obio zali na eloko ya kobakisa na siko peso maloba po okobakisa maloba oyo zali na yango matondo mbuta kiatoko yenge mbuta zambwana ainsi que na régime na biso mbuta toko na balandi ya lelo ngai donc Nengwa Matimbundu nazana esengo na bino lelo le 23 décembre 2011. Au fait, j'ai plusieurs questions, mais et ça là un peu nazonga nasima
pour na memape point de vue na biso ya ndenge bo débattre concernant la spiritualité et la politique. Donc ils ont deux choses différentes qui n'ont rien à voir l'une de l'autre, d'après ce que j'ai compris venant de la part de Mbuta Zambwana. Mais en fait, on va toujours répéter la même chose, c'est que c'est une et seule chose. Pourquoi? C'est que en 1454, le Vatican a pesaka aval nae pour na ba passer na esclavage, donc tout le bas il y a un but commercial. Donc sans aval wana ya bulle papale il y a 1454, l'esclavage n'aurait pas eu cet essor où l'homme noir a connu. Alors qu'on dissocie la politique et la spiritualité ou bien la religion, c'est qu'on fait une erreur grave. Donc ils allaient neti non nous comprendre était ce que dissocier en Nekatolobaka, la spiritualité ou bien la religion chrétienne, ils allaient élo comment qu'on a tout ce qui est donc monde politique nabango pour plusieurs raisons. Parce que na minute bazo se préparer ba fêter Noël. Voilà tout le baga oh ils allaient église, oh ils ont ma spiritualité. Mais pourquoi est-ce que l'État a permettre bazan en vacances, bazan en congé? C'est parce que par rapport à la religion chrétienne, donc on dissociait la politique et la spiritualité, ils allaient une erreur grave. Voilà les kaka ma petite introduction. Pour na Mbuta Zambwana ndenge azo loba ndenge azo préparer gouverneur ya ba Congo, mais est-ce que à cause lango à vie ou bien azali limité par le temps comme tous les gouverneurs? Mbuta Zambwana ezali motuna on a posé pas na bino matondo mingi na mutuna otuni na papa na biso Zambwana Joaquin na ebite papa Zambwana mutuna batu ko tuna yo penza na mama na biso soko suko zwa yango okweko répondre soki te ozomsilinga maloba na ko bandela yango matondo. Merci Nabanza Mama Matimbundo apesi biso de sujet awa sujet ya suka concernant position en tant que gouverneur entre fuite de temps na comparé la bande comme sous pour la courir na même poste wana et puis côté msusu oye ko lobela sujet auto lobela ki na dernière émission to yaki biso na ensemble awa concernant la politique et la science et la religion et que to ko dissocier ngote pona oya suka ya concernant le temps. Le temps est à deux choses. Ce qui olingo sala likambo bongo butu et pesio décision te et la question penzelate, je vous conseille de ne pas le faire. Politique est parmi ba nasty, yo ba sale, ba business est trop sale na mabele oyo parce que okuta na bakal na batu oyo bazali soit ba adversaire mais ba ennemi te, si bien que mukili comme ko ba ennemi qui na kaya Congo, nous devons tous comprendre que ni ba Congolais to comme ko tourner ba terme na ndenge to linkelango okoya awa ko pesa terme opposition bat bazo benga comme ba ennemi et puis ba minduki ba char de combat et comme ko bima et puis bat na banda ko ba ko landa bango. Mais avant de toucher kananga oyo, je touche d'abord d'une manière générale que je suis sévèrement contre les deux partis oyo ezako courir ba position oyo ba élection oyo tozali ko lobela bango bat baza ko se kipeleke sénat désordre tina niveau ya CCC kuna. Parce que quand une équipe est partante, équipe oya suka eyaka, il faut ezana mo tamoro boya kokutana na bambuta oyo nyonso baza kokende bayeba ete jour bakokende o la kisipe mutukete na bureau ozomona ko o nde place na bombe ya kabilo hotel sikoyo ya wasala bonabo. Il faut qu'il y ait un pont ya transition entre bao baza kokena bao baza koya et biloka bepo salema soki bozana esprit ya ki ennemité. Or ngana za déjà ko condamner sévèrement le gouvernement soi-disant qui a remplacé PPRD, Bakabiliste, qui est Papa Tshisekedi. Je suis ici très clair, Nazamukolo. Je leur condamne esprit, il y a manque, il y a collaboration entre Bazana Place, na Bango. Puisque Biloko Yamam disait que ça a été, Bakomiko Lukana, et puis Bayebi na Bangote ya solo, parmi Biso, Bazali, Otozaba Namboka, Bazali, Bazaba Paya, mais pour les couvrir, mais pour couvrir ma propre vie na bango na âme na ba po mutanga okufate
voilà ba ko mpe ko luka ke malamu kuta continuer ka vendre même si sont des Rwandais ba vendre kaka awa parce que après quoi soki to tiki bango biso pe kaka to ko souffrir ba ko ya ko bo biso ba ko landa ba famille na biso bandako na biso makam na biso même si on kolanda la batu oyo baza bana mboka baza na biloko on tana besoin nango baza na ba mituka ngezaka na kata Congo et qu'on nulle part. Donc il faut qu'il y ait un temps où zelana nous mwana muketango za ko botola mbeli présenter peu bonbon comme ça vous se changer peu. Mais quand vous venez que mwana pesa mbeli wana et puis mwana tike na boko pamba boko bunda na mbeli wana. Donc il faut qu'il y ait un temps maman Matimbundu question posée entre ngai na ba politicien mususu to ngai na ba bakana so bazala na même kitu ngana linko courir. Moi mon plan est clair que peu importe ba o bazana matadi misala nini basali na kotombola na place o bango basuki seli et naza obligé na mikitisa na collaborer na bango na yeba ndenge basali ba misala wana ndenge ne sali ma ba pesa ngape conseil ya ba erreur bango basali pote ba erreur ke musikate. Et s'il y a des choses où ba erreur et salimaki na quel niveau ba lingelango e kenda na transo entre ngai na bango parce que eloko lemboa awa eza na hote c'est entre nous ba tongi ba balabala ponga na kotsa mutu ka benda ka ba mpingu wana ba makemba wana. Donc le temps est là, j'ai trop de temps ya ko banda ba campagne na tango na ekokoka na kuta na dabona ba mbuta wana na yeba pe ba nani na pe ba kozala pe na mulongo ya ba candidat gouverneur na vana na bango na za pe na masolo pour leur faire savoir que et ça la besoin ko bombelanga plan na bino ya musala agenda na bino ya qu'est-ce que vous allez venir ya ngai ya ngoyo. Mais si jamais que bino ko l'équipe botala pe o ya ngai plan ce qui est connu ko za ba section ko za utile je peux apporter ma main pour vous supporter aussi. Bino pe bola sana pe o ya bino nga soki na passé je peux vous prendre aussi comme mes conseils. Nous allons travailler tous ensemble parce que awa to comme na point au Congo e pasuki mingi mutu moko azali susute azana expertise ekokama biso nyonso soki toza ko ya poto bongisa mboka yango toza ko poser ba candidature na biso c'est que nous avons l'intention de faire quelque chose pour le pays. Alors c'est que ce sont des idées à acheter yo moko ko vous jamais compris. Donc moi le temps est là ya kokuta na ba mbuta o baza en place ya kokuta na ba mbuta o ba ko ngapeba courir ba campagne oyo pour leur passer aussi mon message que je ne suis pas leur ennemi mais il y aura une transition et il y aura aussi une collaboration de travail avant que ma colonara evanda calme parce que nda pasika okoti oyebi pena makambeza kawana te na kozo zikina ke kulongola matiti ya malamu na mabe conclusion na makambo tuninga mama Matimbundu question wana pe Jésus Christ yango ba poser ke na ba angelo ke biso to kana ko kolona ndunda mais après quoi tout le monde a livré sur ça robota et qu'est-ce qu'on va faire toi que ne to longola livré kolo sabi non jamais la bolongo li livré oyo bandunda kitoko pe ekolonga et moi j'ai besoin de toutes bonnes herbes. Tika ba spécialiste ba angelu ba koyana tana yango tango koka ils savent ce qu'ils vont faire ya koboaka oya mabe ba tumbi yango ya malamu ba garder. Donc mutu nyonso za ko sala politique ayeba ete tango za ko kota mutu aza déjà wana asala ka misala wana il faut qu'il y ait une collaboration et puis yo tango vandi ngonga na oso ye koki o te plan na yo en action oyo ekobikisa mboka meko ya avec brutalité te. Moi je n'aurais pas cet esprit de brutalité pour dire que temps eza mukuse. Non, le temps que j'ai c'est de commencer à consulter ceux qui sont là nangonga nango pour travailler na ba ope baza ko couvrir campagne na biso na bango ensemble. To ko sala campagne ensemble te parce que vous allez ba ennemi na jour wana ki ba opposant mais après que match esili nango to ko pesa na mbote. C'est ça mon plan na mukeka kana koti na détail te. À vous l'antenne. Matondo mingi mbutana biso nzambwana tovandi penza na mbutana biso awa matondo mingi na nengo ya kibongo vraiment invité spécial tovandi 2 heures de temps na kati na radio oyo ezali bokoma bongo na ngonga suka mais pona okena suka na zaya na motuna moko kaka oyo mbutanza mwana lobaki na biso ke kino en tout cas zo senga biso to kende vraiment kokutana na basimbi kokutana na ba nyonso pona oyeba ko kolonga makambo o to zali na yango alors motuna ngezali comment entrer en contact avec ces simbi matondo. Merci. Il y a deux choses na bokoti na bisimbi oyo ya liboso yomoko en tant que candidat na cadre biso batoliko tsa misapi na biso na ba position oyo ya kokumba bato ba bisimbi oyo ndenge okotela na bango oza obligé au kende d'abord avant même au banda ko telema au présenter ba plan na yo ya musala na yo agenda na yo na peuple chaque cité ya munene selon ndenge nzamba ko pesolo yango
kutana na bambuta pe oyo bavandaka na ville wana prenons na komi na ville ya Boma naza obligé na kutana pe d'abord na bambuta ya Boma na yeba pasi nini yango ezalaka awa na bino batu boyebi Boma na bino. Quelle est la solution que vous proposez en tout ceci? Batu wana bazaja ko représenter bakisimbi ya place wana parce que ils savent déjà leurs problèmes et ils ont une solution que leur voix est sans voix. Mais yo soki ba yo ki okozala voix na bango, ils vont te dire ce qui existe déjà. Oye si nzela muku ce que yo fuka makao so senga kama bisimbi oyo. Mais les bisimbi travaillent avec ces gens-là. Soki ezana ba église, les églises sont déjà là. Dans par exemple le cas de l'église Kimbangise. Vous savez que l'église Kimbangise est dans les Bas-Congo. Et cette église-là a aussi ces bâtiments. Bazape na ba site touristique na bango oyo ko luka pe esenga ezala protéger. Ozala Kimbangise te. Ce temple-là, cet environnement-là existe dans ma région de Bas-Congo. Ozape obligé olinga bango te, ce n'est pas à toi de les changer. Mais c'est à toi de comprendre quel est leur problème et qu'est-ce qu'ils veulent et quelle sera ta contribution pour être une signature na yoba pour bénéficier. Et là, diriger les gens, c'est de savoir les problèmes qui existent et toi, tu dois être le solutionnaire à ces problèmes-là. Il n'y a qu'une histoire simple là. Donc ici, bien, comment on écoute en bango, Luka problème. Les problèmes là appellent ça Kisimbi. Kutana na Kisimbi yango, kutana na problème yango. Ça la face nango. Makamba kisantu eza bongo te na Mbanzangungu. Makamba Mbanzangungu eza yango te ya Oswe. Makamba Mbandaka yango te okuta na Kivu. Chaque batu na chaque place bavandi bazana ba problème na bango. C'est ça l'air Kisimbi. Kutana d'abord na ba problème yango. Et ce n'est pas à toi aussi la solution. Mais kutana na bankolo ya place wana kieba Kisimbi ya place wana. Babandi ko pesa yo ba solution. Et puis tant regrouper yango. Campagne et bandi. Jour où la campagne publique na milieu wana na place wana bakoloba pesa ke ya solo mutu oyo nzambe mutu aza koloba na ye parce que mon problème est entendu et va dire ça nzoka ne sans le savoir que yo okutana kina bakisimbi wana kieba to kwa kanetka ngai na yo mais ils savent le problème et ils vous proposent leur solution. Vous a par exemple na matadi wana bakisimbi matadi bakoyeba son papa biso depuis to botama to kenaka na mbulungu wana na wese. Est-ce que moyens alite aux solution na ba wese et que pour écouter ce qu'on a bakisimbi ya ba oba yebi matadi bien. Comment est-ce que ba wese ko yiko zala? Comment est-ce que peut boye wana tango ya koloba yango kisimbi na bino yango wana okutani ba kisimbi to wela kaka to mona ba mystique parce que après tout ce que moni pe kisimbi yango c'est un fantôme okokweya to mona na bible bakutana ba ange ba kweya ba Zakari bakutana ba ange ba kweya bat babona matebo ba kweya batu mingi bazana cimetière so tuni ba jour asuka nina we sala gete telemika bwe ba okweyi batu bakufa ka brusquement bwe bakufa ka brusquement te ba musuba mona ka makambo ezali ke elekeli bango tension et craquer bakufi to luka to kutana ba kisimbi d'une façon mystérieuse te ba kisimbi za yo mama Matimbundu yebisanga problème na yo ki yango quand j'aurai la signature soki na kobosa na yo te tima pelera nzambe na yo mutu so ko pesa solution ya pasi na ye okomi nzambe pona ye. À vous l'antenne. Atondo mingi penza na nyonso oyo osili vraiment ko ebisa biso pona okanga maloba mingi te na kembanga pa ya mama Matimbundu na moni osengi maloba mama Matimbundu mboka yo. Matondo Mbuta Kiatoko, bon, je veux pas comporter la poisse na campagne ya Mbuta Zambwana, mais en vous entendre, on dirait aussi pour remporter le poste. Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein? Mais bon, pour selon Nengina comprendre les éléments, Mundele Mouta Desidaka, ce qui se passe en Afrique, il y a plus de 500 ans. Il y a plus de 500 ans, les Occidentaux ont dominé le monde. Et ont remarqué, hein, parallèlement, il y a plus de 500 ans, Ayako Konzabiso spirituellement. Ndega Tolobaka, Azar et Zate. Il y a 500 ans, ou il y a 529 ans exactement, en 2011, au Mundé Lazo Konza, Mokili. Et puis il y a plus de 500, donc 529 ans, Ayako, bon, ko changer biso spiritualité. Donc, il faut comprendre que les éléments ou bien la guerre se passe dans le domaine spirituel avant un coma, la politique et puis la scientifique. Nous ne la pas seulement les présidents
africain, apona les ministres, apona rappel les gouverneurs Mbuta, Zambouana. Bino ne bozo prétendre kozala musana bino na eteni wana. Est-ce que vous allez prêt à faire quoi exactement pour vous défendre les autochtones Yaba Congo? Vous êtes prêt à faire quoi exactement? C'est une question, Matondo. Matondo mingi na Simbuta Joaquin aussi koyo kapenza motuna wana biso vraiment na projet na yo ti est vraiment mundele mzaze ko dominer jusqu'aujourd'hui et tu es prêt à faire quoi pour les autochtones? Matondo Malomboka. Merci. D'abord, philosophie wana yango mtetindinga na kota pe na babiloko ya politique dire que mundele mutu a décidaka et puis mundele wana ngani tutangine classe moko et puis mundele wana tolia kane ensemble awa. Et quand je vois mes enfants, bana mundele bayaka awa comment baza ko potana et que mes enfants musu dans mona ba baza na discipline na mayele pe koleka ba mundele oyo. Voilà pourquoi on a rejeté babiloko oyo ya ko dire que mundele mutu a décidaka, je ne crois pas. Mais il y a une chose, il faut na sali ba recherche na Bible. Bana Israël tamba zaiko gagner ba bitumbo zalaki très acharné donc batu ko kufa ya trop que baza ko perdre. C'est ce qui m'intéresse d'abord que ba o zalaki na victoire. Parce que zalaki na victoire au monde bazaki na ko moke mais balongi. Et puis oyo ba pola bazaki ya trop mais ba polaki. Alors, j'avais vite compris que parmi bato bazao ke na guerre na ba bitumbo bazaki ko pola il y avait des collabos. Bato bazalaki ete soki bakei na ka bapaya bamoni maki bamoni bilamba toke ndeka clair tata moko amonaka manto moko kitoka luli yango epi azu yango abombi yango azongi pe na ndako akipe kutana na ndako na ye epi bitumbango bana Israël ba lakumuka ka bapolaka na ndenge moko somo bakonzaka bango na ka mususu ke bato wana zo bango ka bindele epi biso zo biso comme tata wana yibaki manto. Alors quand ils ont consulté l'Éternel, réponse est Kamoko. Parmi vous, il y a des collabos. Bato bate kibino bazali. Alors, les Camerounais betama kimbela, moko ya ki en tout cas bolim sanga muntu wana ezali ngai puisque j'ai pris un manteau quelque part. Et puis tango ba mona ki muntu wana ba boma ki pour dire que yo bomusi makila ebele likolo ya fayeto gagner pour na yoka bona bo et puis on avait tué cette personne là. Alors, à se dire mundele aucun jour na date ya lelo précisément na taya bakoko na ya colonialisme je peux prendre ça, je peux accepter ça. Mais na date ya lelo ke oni akaboli bamboka na ndenge nango ezaleli na légitimité na yango raison moko ekotikala ka kozala te ke bamindele baya kopondaka biso bamikonzi. Mais parmi nous il y a des collabos et voilà je prends aussi un bon exemple oyo na ko poser bino ba question. Bomoni papa Tshisekedi a voyagé par-ci par-là. À États-Unis, France, Afrique du Sud, par-ci par-là. Pour nous faire des négociations, c'est comme ça que ça se fait. Mais on a reposé une question pour savoir quand est-ce que Boumona ne peut pas changer, par exemple, à Matadi, à Kenepela Kosolana, Bana, Congo, pour y passer na Bango, pour insérer Bango na agenda na ya projet de la société na ye. Quand est-ce que papa Tshisekedi bomoni ake na Kivu pour que nous soyons bana ya Goma ake no mona ko mama na baza ko violer bango sinon que na Afrique du Sud monani par-ci par-là à monani biloko boye c'est pour vous dire que quand vous allez collaborer avec les Besimbi ya Libanda il faut pas collaborer dans le Besimbi national comme ça c'est comme ça où makamo eko yiko lekela. Alors ngai pour me poser cette question là en tant que candidat gouverneur na Bakongo na koki kosimba misala ya Bakongo te soki na baina ko regrouper te bato oyo bazali na niveau local qui est autochtone dengo bengi bango qui moi je les respecte comme autochtone lingo barake muntu oyo ayebi environnement na ekoleka yo. Je dois me présenter à ces gens-là pour savoir d'abord leurs concerns, leurs problèmes. Parce que moi je serai là pour résoudre les problèmes. Mais est-ce que vous avez problème ya bana kiboko? Vous avez problème bataluozi? Oyebi problème abana matadi ke balinga yako za vedette na bapo kumbe de beau matin na mwanda kuna ke bayaka na bakaro sala ka ba accident nzela. Il faut connaître tous ces petits problèmes là. Une fois que vous avez un problème wana, ce n'est pas toi, mais ces autochtones là bango moko bakomi ko yebisa yo ni nyango balingi osala pona bango. Un politicien ne vient pas pour donner à la population.
okoki kozwa na population te mais yo pesa na population. Donc c'est la population qui doit te dire quel est leur problème localement. C'est là où moi je dis que mundele tango ya rapport a konza biso atiela biso mokonzi. C'est parce que biso moko tozwaka ma crête na biso to pesi yango ba papa Tshisekedi ba voyager par-ci par-là pona koya ko teka plan na bango que qu'est-ce que vous allez faire pour nous au Congo. Voilà pourquoi bango yoka ye et puis ceux qui masolo simi bien te Malamu Kabila a continué ko vanda wana. Parce que yo moko pe okeyi ko luka bango mais pourquoi pas venir chez toi? Venir savoir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que tu vas faire pour nous, et puis nous devons commencer à renverser la situation. Ngana le barango très bien. Depuis 1960, il n'y a jamais eu un seul politicien congolais que moi, Zambouana, n'a pas tenté qu'on l'a le colonnaïe. Il n'existe pas. Besoin de Skype, botala ID nanga, je m'appelle le dernier Zwa Nkuvu. Na zongi na kala na tawa ntoti la Congo nyake Zwa Nkuvu ngana monaki. Azana style oya politique ngana kolanda et j'accepte cette politique là. Ezala ba Mobutu ba Kasavu ba Tshisekedi ba Kabila, personne d'entre eux ne m'intéresse, ne m'impressionne aussi. Donc ngai agenda nanga totalement sur base ya ba koko na biso. Allez revoir ba autochtones, qu'est-ce que balingaka dans environnement na bango, et c'est ce que je vais répondre chaque section dans le territoire ba Congo batu na batu selon place na bango. Problème qui sente ya boma te. Problème boma eza ya chela te. Problème lukula eza ya luosité ya kimvula te. Donc tout ceci il faut ngai premier devant nous allons nous soit bangungi na ba village nyonso wana dépouiller d'abord leurs besoins. Comme ça on a repéré ça projet à société na ngai plan na nga na ba Congo, je ne donnerai pas mon plan mais je donnerai leur plan. À vous l'antenne. C'est ça ma participation. Qu'est-ce qu'ils veulent de leur terre? Matondo mingi, en tout cas, balandi ya www.radio-nbs.com. Tout ça dit bon vraiment le 23 décembre 2011, on a 13h du minute, je crois, faisant là-bas peut-être 19h heure de Paris. Vous allez bon en direct. Matondo mingi na intervention nyonso oyo penza nani mutanabiso nzambwana ayango vraiment tozwaki ya pied levé matondo mingi mutanzambwana na ndenge penza oye kopesa bongo ba positionnement na yo mais na moni nesi mama na biso Matimbundu azali susu na likamo mususu ya koloba pona ete nganga ete to kwa kosilisa tikana zonga susu maloba pa na ye ta mususu azali na mutuna ya kotuna vraiment na mutanabiso zambwana Joaki mama Matimbundu maloba ye pa na yo. Matondo Mbuta Kiatoko. Alors, on a posé une question, Mbuta Zambouana a répondre comme quoi besoin d'un modèle, enfin un modèle politique à l'heure actuelle pour Bosa et la Nandenge Zingankuru à Salaka. Alors, on a Sabino que vous n'allez rien innover. Pourquoi? C'est que premièrement, c'est que vous avez la même religion que les hommes politiques ou aussi soit chrétiens, soit musulmans. Hein? Donc le point le plus important pour Nanga, et Gozala, un homme politique ou azo représenter la spiritualité ya Bakoko nae. Bakoko tozo remonter le temps bien avant 1482. Ça c'est un homme politique ou nga. Donc Gozala dévoué yangana servir na pesa ba idée au biso tozo mona que ba point zali essentiel. Premièrement, donc la kawana bo innover na binoté. C'est que Bolandi la lignée, il y a effectivement Zingankuru à Salaka, il y a adopté la spiritualité ya Bapaya, place Libungi et Kota. Deuxièmement, tant Mozolo ba oh non, yo bino au service, il y a la population, boyo kande bango, mais ça c'est commencé le travail net à côté à la charrue avant les bœufs. C'est à vous, il y a binobo loba programme n'angezali boye. Je suis prêt à défendre ça, et non l'inverse. C'est quoi pour un gouverneur qui vient qui dit je suis là, qu'est-ce que vous avez besoin? Non, c'est par rapport il y a projet borozanango il y a pour défendre par rapport à leur il y a terre na bango les autochtones que bango ba voter mais non. Ils ont raté. Il y a comme un président qui dit voilà moi les un président Nabino. Non, vous avez à votre disposition, vous avez besoin de non. Nous, surtout, on a des qui sauter. Parce que dans minute, ce qui le système
politique et cela qui y a biso tonye tous en a besoin ya ba observateur onate tonye tous en a besoin ya sénité tonye tous en a besoin d'un certain ngoimu lundate tonye tous en a besoin ya RFIT ya ba nyoso to onate po ingo zala selon lolenge na biso o munela zoyi la biso. Ils ont réussi, à au vendu 529 ans en plus, donc ils ont encore pire que maintenant, parce que qui n'avance pas recule. Se réapproprier qui beau bisso. Réintégrer paradigme na bisso. Paradigme africain n'a rien à voir avec le paradigme chinois ou européen. Il y a un bozo échoué parce que bozo déjà la valeur n'a bien bien noté. Bozo ça na oya mupaya. Après vous vous étonnez que mupaya mutaze ya konzabino. Mais c'est clair et net. Dès le départ oyo mundele depuis 1454 le Vatican donc azali représentant il y a église il y a christianisme na moki modima. Ba témoin de Jéhovah nyo surtout na babima kuna. Liem tapesi aval na 1454 que les noirs peuvent être esclavagisés. Si koyo, non, en tant que mutu ezo sala. Bango moko balobi ba noir, pose ali noir, ba ko esclavagisé. Mais ozon di manganga ke ba elio bosomi. Mais foza mutali boma, naza désolé. Désolé. On doit comprendre ba élémentaire. Bulle papale est autorisé que l'église, la politique, beaucoup de l'éternité, la spiritualité, donc ils allaient sous esclaves, esclavage mobimba, l'éternité, la politique, bon placer, puis on a bien servir les valeurs de l'Occident. Ça fait 529 ans que tu os subir la bulle papale signée, confirmée par le Vatican. Baya neten ya ba témoin de Jéhovah ndenge moko baya na forme ya ba mormon ndenge moko baya na forme ya soki les églises de sommeil donc dernier somnifère hier au lalisa batu cerveau ndenge moko ko salela ki zinganku ezali effectivement ko salela ye na ndenga zalaka na kombo na ye zinganku azaki na ba valeur ya ba koko na ye et non tanga komi Jean abani ko sala ba valeur ya ba étranger ya ba portugais ba ko konza mboka na biso. En tout cas pour nga soki bolingi soutien de ma part ezali na nous ko récupérer ba valeur na bino et non de jouer une sorte de marionnette oyo soki balingi loko boye concession boye bozana choité sinon vous êtes un homme à battre. Matondo na zong se bino maloba mbuta kiatoko matondo mingi mama na biso na ni na ya suka ezalaki ne motuna te ezalaki penande intervention na ya suka balandi bandeko babolingo tokomi bongo na suka émission na biso na zongsi ma remerciement mingi na bambote nyonso balekaki bongo na kati na balandi biso na mokona lelo tozalaki bongo en direct le 23 décembre 2011 na repesa bongo maloba ya bokabwani et pas ya intervenant na biso pour ezali maloba ya suka te bongo nga na kosala conclusion finale na ko clôturer bongo masolo na nyonso oyo tosiki ko mokola lelo mutanzambwana na siko pesa yo bongo penza maloba ya bokabwani na mokolo mwalelo maloba mboka yo. Merci pour la maloba. Et puis, pour la maman Matimbundu, je comprends bien le camion sur Otikoloba. Sauf qu'il y a une chose, il faut qu'il y a deux groupes de politiciens. Un ministre, par exemple, Azali Mutu Oyo, a Yara ko solliciter Musala. Azali Mutu Oyo, Mokonzi Amoniye, na raison X, Y, Z, Oya Koyiko Zala na yango, Aponie pe ate na kitiwana. Faites attention na ba poste oyo ezalaka ete mutu akoponaka yo mutu akorekomande yo, mais c'est le peuple qui te met en position. Soko yo quelque part que gouverneur wana batiaki ye na mokonzi ou bien par influence ya mokonzi ou bien mutu tel akomaki na poste wana parce que baponaki ye rôle wana ko comparer yango te na rôle o ezalete c'est le peuple par suffrage universel, il y a élection bâtie na place wana. Voilà pourquoi moi j'ai déjà refusé quelques postes à responsabilité ministérielle to ba PDG na Congo
parce que je ne vais pas travailler sous l'influence d'un boss ou atingawana. Je l'ai toujours dit, na Congo na ko travailler, mais il faut que le peuple ait une décision ya ko peser kilo na rasoki ekoka batingawana. À se dire makambo uti ko loba ete yo mutoko yana projet et puis bato ba yoki yo et puis ba voter yo. C'est ça l'erreur que nous avons où les Congolais doivent être rééduqués d'urgence. Ceux qui ont ligné aux postes en tant que gouverneur, je dois obliger de reconnaître que si c'est le peuple qui me mettra dans cette position-là, il faudra servir le peuple en haut. Je ne peux pas venir avec mon projet, ta. Baba pronom personnel, ma maison, mon plan, ma famille, moi, na position où que peuple m'tantio ekoki koti kalaka komona naka na yote. Je ne peux pas venir avec un projet de la société pour la société qui est la démagogie, qui est le mensonge, qui est biloko eza koleka na Congo ke na kotongela bino pon awa na kopesa bino ba minerval kozala gratuit moi etondi na ba position o ezali ke peuple mutokotsa yo wana. Je ne peux pas le faire maman Matimbundu, même si tu munduki na liboso na ke yo yaka na non. Je viendrai chez toi dans ta localité, première partie na ya premier stage na ya pré-élection. Je ne dis pas les campagnes. Pré-campagne na ekozala, je dois descendre dans des milieux les plus difficiles o ezali ke si la vie possible de mutuka kote koma kawana te, il faut aller à pied. Na kuta na batwana tous ces 2 mois pendant février, mars, avril, parce que l'élection à gouverneur est en mois de juillet, naza obligé les premiers 3 mois ya kokota kokende ko yoka ba problème à batu parce que bango batu bako tianga iwana. Et ça que tout yokana, mais ça que bango ba yebsanga. Moi ce que je vais faire c'est l'utiliser seulement l'intelligence politico-administrative pour naïba comment je vais travailler avec les députés nationaux, les députés provinciaux, pour tout balancer, ba besoin oyo ngai peuple a pesingai et comment pena koji koyeba. Est-ce que c'est possible? C'est le rôle d'un gouverneur de prendre cette décision ou bien c'est le rôle ya Kinshasa pour na ba ministre ya département tel. Il faut koyeba qu'est-ce qui est sur ta table aux a pouvoir nango pour que ça peuple te ko sala yango et puis quand il sera au pouvoir, ce n'est même pas ton rôle de le faire. Budget yango mbongo ezali oyebi kutu nanu te mbongo kutu wapitini c'est pas babiloka boye c'est ton intelligence ya koyoka d'abord peuple alingi nini et puis oko oye sikoyo na bureau na yo d'étude o analyser yango na ba conseil na équipe solide oko analyser boko ye ko leke ba peuple balingi le cabotel mais malheureusement c'est un souhait seulement yo en tant que gouverneur ce n'est pas ça ton rôle na rétablir yango de erwana na sali plan na ngai projet oyo ngana koya ko zongisa na batuke selon ce que vous m'avez proposé, même si na ko leblango na bongo te mais na ko tele na ba micro public na bandi ba la na ke voter moi Zambwana parce que bino bana mbanzangungu, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que je propose, voilà ce que nous allons collaborer ndio bani ko kota pona zwa unkuvu makami ba na ko yebisa pourquoi moi je préfère zwa unkuvu si bien que bokoyiko za na moi désaccord na ngai to za objet to yoka na ba makamonio sauter biloko nyonso na makila etambulaka e biloko nyonso etambulaka ezaka difficile na mutu yo contrôler faut ka nzamba eba ko contrôler et po yo ko contrôler biloko za na makila etambulaka collaborer na mukeli na yango mutasala yango donc tokotika na msoko yoka na baka nyonso te mais pona zwa nkuvu raison ngai na ndimelaka ye parce que na ko tala zwa nkuvu ayaki na temps oyo première globalisation esalemaki entre mutu mwindo na mundele siko fuba marier fuba vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a réussi à balancer dans le 16e siècle qu'il est confirmé que Zouankouvou avait dirigé le royaume Congo avec paix, yé, naba ndekone ba noir, yé, naba mindele. To comme un point où maman Matimbundu, que vivre sous na souhaité, mais vivre dans la réalité. La globalisation est déjà là. Les Nigériens sont au Congo, les Rwandais sont au Congo, les Chinois sont déjà présents comme les Indiens, les Libanais, la culture ndenge se mélanger. Ça ne sera pas à moi, Joachim Zambwana, de dissocier ces gens-là, ya ko chasser bango, ya ko sala boyna boye. Mais c'est à moi de comprendre que dans la section nanga ya ba Congo, la globalisation est déjà là. Que ferais-je na tangu na kozala gouverneur à ba Congo et qu'il y a des Chinois qui habitent aussi dans les bas Congo que je ne peux pas déporter.
parce que bazana droit na bango biloko boza obligé de revoir histoire. Est-ce qu'il y avait aussi quelqu'un qui avait fait face à une intégration verticale entre les noirs et les blancs, entre les étrangers et les locaux? Kaka zo nkuvu mutazai capable de faire la transition au monarchie très propre et les cas qui na calme nyonso. Moi aussi je viens à une époque où les Rwandais bazako yoka naza ko yoka zomisa ba na Rwanda, zomisa na Rwanda, ça c'est vrai, mais est-ce que quelqu'un est capable vraiment de déraciner tous les Rwandais au Congo? Est-ce que vous êtes capable de dire que mon ami Kahundira, on te colonne ensemble là-bas, on te tangane ensemble? C'était un Rwandais que moi je connais bien. Là, Kenya a Kahundira, Banane, le Kanga Bisaka, Zonga na Rwanda. Ça demande une certaine sagesse, et cette sagesse-là, rien de nouveau sur cette terre. Zonga Kape na CCC, Kuna Wedota Kape, Babuta Obaleka, Okoguna Bazina Mayele, comment est-ce qu'ils ont balancé les choses? Ça, c'est l'une des raisons pour qu'il y a un problème, il y a pour passer dans le pouvoir. C'est parce qu'il a des difficultés pour savoir que la globalisation est déjà là. Comment on l'a la globalisation de façon que favoriser les nationaux, mais pas paix, ça peut vivre d'une façon ou d'une autre. C'est la loi. C'est pourquoi nous avons des parlementaires, des députés nationaux, des députés provinciaux. Les gouverneurs travaillent dans la loi comment je vais favoriser Bana Yamboka, Bankolo Mabele. Mais il ne faut pas venir avec une certaine brutalité. Moi, ce que je vais faire, quand je serai gouverné dans le Bas-Congo, tous les Rwandais sortaient de Bas-Congo. Et là. Bon, ceux qui Rwandais, ça a déjà accompagné, ils ont dit que Batouassa, la Kawana, et l'on a déjà 15 travailleurs place. Nous avons ce chômage dans Bas-Congo. Non. Mon plan, c'est totalement différent, mais je vais travailler avec les locaux avant les élections pour nous dépouiller information. Et puis, nous avons un laboratoire avec mes collaborateurs. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi? Parce que grâce à Nabino, nous avons découvert que dans Bas-Congo, nous avons plus de 150 sites touristiques. La ville, na matadi kuna na boma kuna ya de place ba Stanley ville ba komelaka ba Stanley ba komelaka ba place ona ba wana za négliger matiti et bota. Ça, ce sont des rôles que je vais remettre dans Bino Batu Bosentere kana makambo etali mokoko na ba histoire. Moi, je ne suis pas expert de ce côté-là. Je dois travailler avec vous. Que voulez-vous que je fasse de tous ces sites touristiques? C'est à vous de modifier ces places-là. C'est à vous de garder une librairie nationale, un musée d'archives. C'est comme ça que nous travaillons. Mais tu ne peux pas être un expert en tout, mais il faut collaborer. Le rôle par élection à suffrage universel, selon la volonté du peuple, tu dois avoir des oreilles pour entendre le peuple. Avant au téléma, et où tu peuple, nous sommes devenus tous des soifs d'argent pour venir que l'Axamaïle à Bouzoba, que quand je serai le gouverneur. Non! Pourquoi ne pas commencer par dire que selon votre idée, vous voulez qu'on fasse ceci, je vais voir selon ma signature comment je vais vous favoriser afin que vous ayez ce que vous voulez. Yamana Jésus-Christ a tourné. Que voulez-vous que je fasse de vous? Nani pasala kiyango, juge Rabiso Oyo, ya Samsaki Jésus. Que voulez-vous que je fasse de lui? Barabbas ou bien Jésus-Christ? C'est le peuple a voulu qui Jésus-Christ a fait ça qui bango Oyo balingaki. Baka mon peuple, zongi sa on a peuple. Ce qui est quoi là qui ça on s'appelle Bino bolingaki boye. Voilà pour ce que je fais. Un gouverneur est là seulement pour signer la dernière décision. Même à Kamouta kana peuple. C'est à mon avis va citer ce baby, bambo kana ce baby. Des politiciens viennent pour dire ce qu'ils ont comme maman Matibu no do. Yo ya kana oya yo pla. Yo bisa biso to kolanda ka. So c'est que des fois disu. Pas avec Joachim Zabwana, à vous l'antenne. Matondo mingi balandi bongo ya www.radio-nbs.com. Tozalaki bongo venza en direct le 23 décembre 2011 to komina suka ya masolo na biso na siko zo sabino matondo mingi na ninge bozalaki na biso bolandaki biso to débordement moke na ngonga mais ezalaki bongo penza ikamoko ya yano ya makasi pona ozongisa na bozongi mboka na biso to sili koyoka bongo penza mbutanzambo na ba point so ba pitone société ko tuna ye Andinga sili ko ebisa biso vraiment le point le plus capital au nous sakendaki na yango ezatozaki na komba politique to aye ko sala vraiment d'accord aye ko poser que en tout cas le Congo est malade spirituellement. Voilà le point capital où vraiment conclusion et masolo au nous sekei que nyonso to kosila ko sala soki solo lina ba yamboka te soko solo lina ba simbi yamboka te ko sala eloko moko te il faut ko zonga liboso na source spirituelle.
yango wana na ko profiter pendant l'occasion oyo ya koyebisa bino bandeko kezali très important to ya kozonga na ba source to ya kotanga boluka bandeko oyo bazali kotangisa bongo penza na mokona lelo na contact ya Mbuta le messager na contact ya Ntilo Lupwembote boya koyekola boyebi boya koyekola Ntiki Masemono Anza boyebi oyo kozongisa bino boyeba ndenge nini bokosala penza bokonta en contact poko bunda bitumba oyo Mbuta Nzamwa na sili bongo koloba ke ko bunda bitumba ya molili ya sekuna oyeba ndenge nini okosala yango ndeni okota contact na babeloko nyonso oyo Mbuta Nzamwa na sili koloba elakisi en bref tozonga ndenge Mbuta Nzamwa na sili ko reconnaître que tozonga bongo pena ba message ya Mfumuki Mbangu tozonga bongo na prophétie ya Mfumuki Mbangu tozonga to ya ba bongo Mfumuki Mbangu ye nani yango pena mosala Mbuta na biso le message ya kosala mingi le mercredi aya ko lakisa biso Mfumuki Mbangu ye nani ezali biloko o ezali abokwa koko na biso basile ko tika o basile ko salela o basile ko yeba et puis bango bayebaki o bango bayebaki yango basalelaki to ya to s'approprier na yango to améliorer to kamata oyo ezali bongo ya malamu na kati na yango to bimisa yango pena liboso pe to bona ko avancer nature et l'exhibition ndengwana ba culture nyonso sala ka bongo ndengwana même bato ba osala bazo ko développer ba vion le na mokili ba se référer toujours na ma documentation ya kala ndenge ni ko apporter une amélioration yango wana kozang koya koyekola Tiku Masemono Anza ezali bongo cours de base ou ezali ko pesa bongo na Skype bo contacter bongo na Ntilo Lupwembote bo contacter adresse ya radio www.radio-nbs.com bo contacter ba Mbuta nyonso basi ya oleka bongo na émission ba kosala bongo thabino en contact ya koyeba pena ndenge nini ya kosala bongo ya kolongola Congo na bokufi spirituel o tozali nango o tokota na yango pona bongo to former ba meilleur cadre de demain pour nous avoir une fondation moko solide pour tout avancer dès l'avant yango wana na siko zonga sabino matondo mingi ba kulu na biso baza na bino Nzambi aza na bino Congo i muna Congo na zonga sibalo bakuna ne pa ya Mbuta toko na studio bye bye botika malamu Indépendance.